To bandela lisusu bandeko. Boza na patience. Balandi ya Congo check na pesi bino mbote bipa nyonso bozwami bozwa ma gros bisous et outi na cœur sensible alingi bino mingi ngapi na sirke bolingi ngai puisque tangu ba émission nazongi na kati ya Congo check kozonga c'est trop dur na bandi lisusu kosala po tozalaki na makambo osala ebele na moni penza batu babengi nga ebele ba coup de fil ebele bandeko naza penza sûr que bolinga ka cœur sensible donc ce qui na ke na mabela ba koko na ke kopesa mon boss papa Sibo Mutombo zwa gros bisous et outi na cœur sensible nzambe acha loboko na makamuno zo sala ekende toujours en avant soki na ke na Allemagne na ville ya Aren na ke kopesa moto alata na 6h du matin mbote bele wadani mbamu zwa gros bisous et outi na cœur sensible soki na ke na Belgique na ke kopesa mama chérie Maltude na molonga na ye papa Tizon na kati ya Belgique vraiment bozwa gros bisous et outi na cœur sensible bino vraiment nde bozali awa toujours na Suisse mboka ya ba problème mboka ya makambu mboka ya komipesa mbeka mboka ya bali kelemba mboka ya kosala ba muziki na suka nango bopanzani na ke kopesa mama chérie Brigitte Savané zwa gros bisous et outi na cœur sensible tala kaka yonde makambu balandi ya Congo check o ezali cœur sensible na mi présenta kaka puisque na mokili soki yo moko milingi te muta komi lingelo na place no azate balandi ya Congo check bomoni na lakisi bino bana wana bazobina bazali bashegete bana wana bazobina bauti na bandaku ya ba parents moko boye ya batu ya banoko moko boye ya batata mwasi moko boye baza bashegete baza pe bana ya kuluna te balandi ya Congo check cœur sensible alobaka na ekaka eza biloko ezo sala pasi makasi eza biloko ezo sala pasi balandi ya Congo check na mboka na biso ya RD Congo tozoyeba te dans l'avenir mboka etambolaka na futur ndenge bankulu kutu wana ndenge bambiaka wana tango baza na baposte makambo bazosala pour le moment ekezala na temps moko bafane ekezala na temps moko mayele kebunga na mutu ekezala na temps moko bazwi bapension mais mboka etambolaka na futur bana oyo bazali futur ya lobi nayebi te na 2035 na 2045 soki tokozala ndenge nini bandeko cœur sensible abimaka pamba te na mboka wana tozomona siko ezali moment bazosopela bato basi batika kutu système ya fufu po bango kuna donc bazalaka penza bato o bazalaka penza boye basi batika système ya fufu bakoma na système ya poudre tomoni pour le moment bazosopela bana ba poudre partout mitunyo c'est comme pembe likambo ngo nini soi-disant examen d'état na minimizango na 100% ezo concerné kanga moko ezo concerné ngamoko na donc ngamoko mutu naza concerné soi-disant ba diplôme ya RD Congo mikolo ezali donc batu tout bazana ba fufu na mitu bana oyo bomoni oyo
bana oyo bomoni oyo bandeko kaka nde na wuti koloba wana ba finaliste tala bonjour kakutu moko pe azala na bengi bango bandeko tala ba finaliste bomoni poudre ya blé tala bandeko baza ba finaliste bana oyo bakoya na avenir soki bankulu kutu wana soki bambiaka wana bafane babongo ezosala susu te bazwi bapension baposte oyo bankulu kutu wana bazali ezali bana oyo fitiri oyo mutu esengeli eremplace puisque ba oyo baza wana bakotikala longtemps te mutu nyonso na mokili atikalaka longtemps na place moko te tozomona na bamboka mindele batia na age oyo mutu akoki kofaa na ndako obandi sikoyo komisokipe mpona monaka na mboka mindele mutu na ntango abandi akomi na ba 75 à 80 asombi voiture ya kitoko asombi ndako asomba de ndako ya kitoko donc akoma mona ke nasakana na mokili namona bisengo nyonso kala te nazopesa au revoir balandi ya Congo tchek avenir oyo soi-disant bazali bana oyo bazwi ba diplôme mais pesi passe bino moko bomoni danse bana bazobina boko matanga na yebaka pe atako bina te bandeko boko matanga nanya mataye nanya matabango po mutu ba matake pe nani siko age wana awuti ko zwa diplôme azoluka muta mataye to yebi ke sanzembo metango bango bazoloba ke oko matanga intention na bango ezali pe soki basilisi wana ndenge bazana baza drogue basi ba meli bankoi na tango basilisi wana bake koluka pe muto akomata bango avenir a Congo ezokende wapi oyo ezali cœur sensible kaka na bane passé na ba 2015 natalaka na télévision epesaka ngai mawa kaka fitir kaka bana oyo bazozwa ba examen d'état na RD Congo oyo tobengaka eloko ya makasi oyo mokili momimba yebi ke eza mboka les plus riches du monde mais pour le moment et comment les plus pauvres du monde na 2015 bandeko nanga bana basopeli bango bafufu journaliste aye abandi kotuna bana na français atelemisi moko à lui messieurs présentez-vous yoka réponse ya mwana aza na fufu na mutu ya mwana utozwa diplôme ya mwana oyo bapara bapeseli mbongo yoka réponse abi na moment oyo moyo eza makasi français yaka te soko lingo tuna biso mituna yaka na elanga soki ezalaki na moment ya elanga alingaka aloba siko malili eza makasi mbebo ezotremble mpona malili yaka na moment ya moi bandeko tala avenir donc eza biloko moko ezosala passe na ndenge akosakana te eza biloko moko bandeko bakongole foto yeba nini tokosala na mboka na effort nini tokosala na mboka wana po mboka etelema mboka eza na kati ya vallée de Baka mboka etambolaka na futur avenir a mboka bato basimba yango futur awa na Europe mwana na yo oyo memaki pendant 9 mois tambola na nzela mama na ngai beta kaka mwana mama na ngai mwana azali ya yo me okomona ministre na babengi police azwi yo mwana mpona nini
balingaka kutu baje na bana te puisque bayebi ke bango ndenge bazofane mémoire un jour ekezika ekeza suna place te bana wana batu bako remplacer mais na RDC bana bazobina yako matanga yaka komatanga nanya komataye train atango ematie talande mamo na Suisse train mataki yeti anie fuki akomi lokola mwamba balokote misunyata moko te puisque train nyataki ye bandeko balobi soki bazongisi filme ya mama wana ndenga bandai kobeta batour azobeta batour puisque air ya train mikomela kite film ezali puisque epai o bazulaka ba train na bagare batiaka toujours ba caméra mindele balobi ce n'est pas la peine ya kotia caméra ya maman mibomi na Suisse na train ce n'est pas la peine ba congolais to kozala na choc tango azeli bande kwa moni train ezoya ateki molimo ami bua tango ami bua ki bandeko eloko aliboso ekatana ki mutu check talama donc eniki ye penza bandeko na koti na lisolo o puisque bana o ndenge bazolobake yako matangai train na tango mataki mama wana anikamaki voiture kolobate soki batielo libanga ya munene matayo okokanga mapema siko ndenge bazoyemba na intention na bango nani ya komata bango nani bandeko ezosala pasi na mboka wana boyoki réponse ya mwana oyo babengi finaliste auto zo examen d'état bazo tourner dans français on peut zaki ya pété présentez-vous bandeko puisque ayebaki ke tango ba tourner présentez-vous soka lobi par exemple je m'appelle cœur sensible bakolanisa français mususu akatika kambala moke na moment oyo français roba makate puisque to sana moi makasi bandeko ezo sala passe makasi avenir ya mboka wana ezali wapi tozo kende wapi bandeko tozo kende wapi na mboka wana yangwana tozalaka ke soki toye na mboka mindele otangela kuna bandeko o présenter diplôme na yo bakamata ngo bien batali bazongiseli yo batindi yo na classe kuti ya bana mikie eza faute na bango te bamboka musu na yebi te me balima kutu bosana bango avant basala logique na mokili oyoyo bango bamisa elaka tango bazosala logique ke eza na mokili bango bakamwaki te puisque balima bamisa elaka logique na ndenga mokie te soki diplôme wuti na mboka na biso donc na ndenge ya respect bakotala bazongiseli yo mais classe o bakotia yo moko omona kake ngamu na wuti soit disant na université de Kinshasa batanga na classe oyo okomona yo moko découragé otangi te ozongi ndaku na diplôme na yo pona nini nazolo baboye bandeko ba diplôme ekoma mwana komona tangi bandeko mayele na mutu ezate esengeli d'abord mayele ezala français soki ya ndambu akoki kokenda ta mais comment peuple français ya ndambu puisque ndenge otangi okomi ti na université saki oza na capacité oza na bagage na mutu mais okomona mutu awuti na université etonda pe belé na mboka wana bagage eza te okotuna ye français azolobela okomoko te okanisa kutu mwana ya école primaire pona nini bazokende komata kaka baklasse ya kosomba babilete bokanisi toyebi te ngakutango namonaka basopelaka bana na fufu na s'interesa nango ata moke te esalaka nga kutu ni chaud ni froid
Pour n'attendre moi dans la 4e. Asombi à 5e, asombi 6e, amati, à côté de l'université. Kuna n'attendre bambongele ki minga comment pesa banzoto. Si manango ale ba sopeli Yesu Masia. Si manango komona ba sopeli pe fufu o azu examen d'état. Examen d'état ya wapi pe ya nini pe ya mudeli nini. Bande kuna zape na likambo aya kokamwa bino moko boko découvrir na kotanga kombote na ebite mawa on a yokeli po ngana bangana ngate ngana banga kate na cœur sensible na banga ka ata mukete puisque pasteur na bisa yekusanga babanga ka nzambe batosaka nde mutamukili ezalaka pe bongo soko komo banga mutamukili wane komiswe lo mususu oyo bandeko bokomona awa oyo bokomona sikoyo azali musali na nzambe ya RD Congo zela na panza video yango musali na nzambe ya RD Congo ayebana pe makasi bandeko azo tricher tal azo tricher bozela na zonge la place à tricher bomon tal azo tana kaye eza pasi makasi bandeko zela na zonge la lisusu tal azotala na kaye azotala ye wana bandiko koma donc bino bato boko yeba ye soki azali bino bato boko yeba ye bo découvrir ye na kati pasteur ya RD Congo. La Bible dit tricherie eza péché. Tricherie ezali masumu. Mais oyo azali pasteur ya munene na RD Congo. Bande kuna tie na katiawa puisque nazolobela ba étude. Oyo biso totanga kuna bazotanga kuna pe bazo continuer kotanga. Pasteur oyo ayeba na sala kombo ya ba jeté. Mais azo sala examen ngai na yo soki examen ya nini to yebite azo tricher. Bande ko c'est la honte. Vraiment, c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Tala. A tricher na kaye. Tala. Oh là 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 là. To yebite nini to sala na mboka wana. Puisque bato bate ya kabiso. Balobi tricherie. Ezali péché. Mais moutou a été kabiso bandeko. Yé moko na kati ya ko tricher. Achepe kaye boye. Atali. Abalusi. Abandi kokoma. Wana nyoso pona nini? Mboka wana ekoma. Atandenge bozo mona ngai cœur sensible. So na kena mboka wana. Na kena mbongo na ngai. Na futi na kote na université. Pam na kendaka pe classe puisque fo na kendaka na coopérer bandeko ba pesi ngai diplôme boya niveau moko boye pona laksa quelque part na bandi pe musala na pete nyonso bandeko bino mo bomoni pasteur munene na mboka azo tricher azo sala examen. Puisque un pasteur, oyote akabatu, n'indimite que ça baise. Et puis, ezala ki pete ke, eza tricage, eza mubimba na ye moko, na kaye, batie liye kamera, yazo ye bate. Asambo lokola mbonga kala. Bande, kubomoni mboke pa ezokende.
tala mboke pa ezokende bandeko bana wana oyo bazobina ndenge wana basopeli bango fufu baza lokola bato moko bakomi drogué siko na avenir bakosala nini na mutu na bongo eza nini fufu na fufu mbika na mbika eloko moko eza mutu wana eza te franchement siko ye musali na nzambe wana tango yake kosala examen ngano toyebi biso examen nini soki akoma ministre mboka soki akoma soki député soki akende kozwa eloko nini na gouvernement ake azosala examen mbangu ya tricherie tango akende kolakisa bapapier wana lokola asala kombo pambala moko bazwi abandi kosala tozokende wapi tango ndeko na biso boketso alobaka ke peuple ndenge nini oyo aza na raison 100% raison tala ndenge esali ngai passe na bana wana oh la la nzambe na bomoi nayebi te avenir ya mboka ekomi bafoué avenir ya mboka ezoyebana te bana wana bazali baza oyo tokobenga baza babase hein puisque base eza eloko moko réservé ebongi bana wana bakola na lolenge moko ya bien na mboka wana bana malamu bazangaka te me po omona na veni moko bana malamu ata 3 bandeko eza facilité eza facilité bandeko na ngai eza facilité bino mo bomoni na inventé loko moko te hein pasteur azo tricher na kati ya classe examen wana azosala yango nini bandeko esali pasi puisque bana ya modele ndenge wana lolenge nkutu bazobinela bandeko lokola mpe bazangaka na bango mbongo nga kuna lobaki na ebandeli ke bameli nkoi ndenge eza na bameli bazododo bameli mpenza bazododo puisque mosusu wana azobina akumbi mpenza mokongo lelo obi ndenge akumbeli mokongo akanisi jour wana ndenge azalaki na Philippe na Antoine na Aristote akumbi mpenza mokongo donc asali mpenza bodogi ndenge azala naza ye te donc makambo oyo akenda kosala donc ndenge azobina sikoyo azosala yango sikoyo na pratique oyo balima babenga pratique kungu azosala pratique kungu mpenza donc akumbi mokongo lelo soki nani wana komata ye avenir ya mboka eke wapi wana bazali lobi esengeli baremplacer na bakiti oyo mibange wana bavandi na bakiti oyo nyonso bato wana bavandi baage na bango ezokende ntango bango bakolongwa na bakiti wana bandeko bana ndenge wana ndenge basopele fufu akofofile puisque ezali mboka moko ngai cœur sensible na ntango naza na place moko boye nakoluka natya mwana grande sœur atanga te naluki kaka intérêt na nga moko bana na bakofofile bake na bisika moko babandi kosala mboka ezotourne kaka mboka ezotourne kaka na désert na vallée de Baka bandeko tokosuka wapi bana na biso oyo bazotanga bazokanisa un jour bazonga na mboka wana bakende kosala musala me musala oyo bakokende kosala na mboka wana puisque bana na biso seri kaka nde yango wana bazonga na mboka wana me ntango bana na biso bakozonga na mboka wana esengeli basala mpe na bato baza sur place eza te kaka bango moko na bapoto banganzami na babiro tu donc na moto azalaka na niveau na ye sikoyo bakosala na banani puisque baniveau ya bana awa ekezala très haut ya bana wana ekezala très bas sikoyo komona ke harmonie ya mosala ekezala te ntango ye azolinga mosala esalemela boye bango kuna pense eza mosusu puisque mwana asilisaki klasi na ndenge oyo esengelaki te
asilisaki klasi na ndenga mayuya na mutu fufu na mutu kune ezali kaka lelo komatanga. My God, cœur sensible nde makambo. Vraiment bandeko balandi ya Congo check na suki penza awa na pesi mbote na bandeko nyonso oyo bakota la video ya cœur sensible kombo kitoko kombo kitoko natiki wanka musingana loba natiki po ezala batu mususu tango azotaloka aboye kande salieko o salie eloko moko te puisque bino nde batu botala ngati ezala mutu mususu tango azotaloka aboye kande kana zaka wana o kande bomoni langa ka wana okomona muteme vimbi kande matie me na salie eloko te na yebi ete to kutana pete na yebe kolo na yete na yebi mboka vandaka te me okomona kanda ndeko bongola mutema so za na biza elwana bongola mutema puisque malheureusement bato bayinaka cœur sensible bazaka mibale couple moko boye baza kutu couple te baza mibale kaka bavandi kaka na mukili kaka mais 98 nyonso baseplaka na cœur sensible et puis nde naza boye bandeko eza na papa mo boye na Ngola abota seti mapasa papa ya mapamboli atuni ayebisinga bi cœur sensible fona pesa yo bakado ya bakabelo ngabi malheureusement bakabelo na lingango penza te na lobite ke 100% na lata yango te mais na lingango penza te nga na lingana ngai synthétique omoni pona ni na kabelo na lingango mais na mesana na tia eloko moko evimbisinga ebimisinga pena cœur sensible siko na monaka bakabelo ezaka liso mone lali boye na mona neti na bimi pena cœur sensible te bandeko soki ezalaki yo olinga koloba ni puisque fo asombela ngai 4 mitu ya bakabelo mais nga siko na sepeli atindela ngai ba synthétique mais oya bien po ebandaka kovimba boye wana pe eza yango bien mais na yebisi lokola eza 4 atindela ngai misatu moko nde oyo ye alingi wana synthétique nde makambo puisque synthétique eza bazongo na mutu ya mutu te omoni bon ata kutu pona bongo te na mona ka evimbisaka nga mutu na komi vraiment cœur sensible vraiment kaka nde na utolo bo mona mutu musa yebi ota yinyoka boy omona kamati eloko mo boy ya mabe na atie abwaki ona kati ya réseaux sociaux mona kombo na yo po ba yina yo mais batane afoko ta bango na miso mulili na miso ankade mpemba pia ba sorodiongo moko alingaka bandati akokate bazomela ye mokili mobima bi tika cœur sensible tika cœur sensible ndi makambu alukani ba promité tika mwana batu ye moke sala sona vanda na ngwende na ye cœur sensible donc na pesi bino mbote bele ba o nyusu bakota la video oyo bandeko bokoma na se wana pona avenir ya bana tango yo ozokoma wana tokoyi mpo kozwa idée ya kobeta lisolo mususu bo partager tango bino bo partager et que ça la bien bino nde bato bozobenga ngati cœur sensible pourquoi osala so ba émission mingi te na Congo check mais ce que le quoi na zongi faut bo partager ça coûte rien wana esala nga bien makasi tala kaka na pesi mama na ngai bajoko na Angleterre mbote belé zwa gros bisous et outi na cœur sensible mama Albertine na Angleterre zombo tebele et outi na cœur sensible mama na ngai mami na France zo gros bisous et outi na cœur sensible na ke kopesa na ke kopesa mama na ngai moko azana kati ya ville ya Aren Benazo o nazo benga mikolo la grande Benazo Zambo te uti na cœur sensible yonde makambu tela kaka na kati ya Aren azape mwasi moko azana bote vanda na lobaki nini ezana ba mikolo musu na poto yona ye ozomona ke ye azani mukolo me azolinga to benge yaya esopaka bino epe boza ya kolokama ngaku nde na sabo mwana o azan desu ya ba
30 ans dessus ya ba 35 ans soko benga na kombo na ko gazo pe vina ngo benga ngate oko benga na kombo te loba ke na lingande ko fo benga ke cœur oza mukolo za moi muke fo benga cœur sensible puisque ezate ke ba benga ke papa sai papa vide loin comment on ça cœur sensible nde yangwana nde vraiment ngana suki nanga awa check na ba abonné tout bo aimer vidéo à cœur sensible wane salanga bien moko na ndenga osakana te check